Yaluke tout ça. Kumani madesa. Kuntwala sa. Kumani madesa. Allez, mige niema. Vwandisa. Nabisu. Mige. Obige logo atoza ina kwiti. Il faut bina. Il faut mona nenge Belgique ninganaki. Mige na baloli Bruxelles. Allez, biso to bini saka. Allez, biso to yembi saka. Ngama ko blese na bini saka. Toke na bango. Yo. Alelo. Chu. Lelo tongosa. Achu. Alelo. Na kolelela mokonzi. Soki akolinga. Ye moko kaka. Apa kolela nga mateka wana. Makambo zo lega na ba photo wana kuna ngape na yo mona ngoka après concert. Pour nazayi concentrer na public ya hôtel abiso. Comme ezaki concert ezaki ya indépendance. Ma cadre ya indépendance mboka na biso. Ba artiste nyonso oyo ba sala makambo ya bien, o nyonso benga ma artiste. Pour na Congo, tous na ba artiste belé hein. Mais c'est impossible ya kocha ba artiste nyonso o bazaka na Congo ezamba passe. O esenga ki bacha. Ce bon mon photo, pourquoi pas à moko ya artiste musicien congolais. Yo mon photo ya wenge 4x4 te. Ah ouais. Moni bat ba yebiti. Asaki bina affiche bachaki affiche ya wenge 4x4 tout terrain. OK. Ezala ki wana. Opambe beta magite. Hein? Ba mangwer mazazu kokwa ko beta. Mais tu as pensé qu'il na ba nzembo ya ancien succès pour se référer quand même na histoire ya mboka. Les gens ont mabete. Mutu na mutu boaka kri na yo. Ezate ke ngana ozela yesoka kokite na zo kri na ye non. Oye na kri na yo batiki le espace boaka. Blaise oye na kri na yo boaka. Kingani oye na kri na yo boaka. Ya ona obenga ngo kombakage. Tozo yoka na ba solo ya mibali na animation. Mutu na mutu bimisa oye kola na vie. Mutu na mutu soko za talako bimisa ki atalako na yo nyonso oyo yekola ba force wana bimisa ngo na kata générique oyo po boni moni générique ko beta muna mutu azo polisa mayo azo pesa mutoki ako pesa de quoi za capable retour ezala sko na bafle toka programme na biso ma tozo kende pena malembe tozo pusana po biso toyaka pena ndenge toyende tozonga. Ezara moi bien, Migi. Debo yaki ndebo zongi. Crédibilité en fait. Donc zelo kotaki yango ko bimela. De biso bena to yaka bon. Na moni ki ekolozi. Ouais, ndenge to yaki, ndenge to zonga mikolo ko me pusana, to kompena, to pusana pena. Ba cop wana ya o, ba yaki par rapport ezara bena cop na biso te, biso to yaka to sali boulot comme makolo ko mpena nzela. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Quitte appart, Pichu kitenge appartement. Kote kandako, mpe kolukele ndako akofutela toko somba, ezeli mosala na ye. Na yango, kokene mosika te. Contactez Bisso na 07 58 64 31 46 ou na 07 51 43 21 26. Quitte appart, Pichu kitenge appartement, yende kolo masolo. Pona kofutela, toko somba, kokoma propriétaire. Pichu kitenge appartement, aux alliés vraiment nécessaires. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokiti na metro chateau mutia. Yaka yau. Oka yau awa.
Ah, ozomona okimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mine lula metro. Biso balinga baloba nini? Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sikomi place tokoti. Asa mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozo lobela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Rouge na yepona kolongola batampo ba maman. Banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille. Pona ko kitsa mamuno. Ba maman oyo bazana besoin ya ko sala ma forme kalinga na tolo munene. Alingi azala na sima munene ba ange munene. Dipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, on a fait un produit, il y a qu'à grossir, on a fait 5 mollets hanches. Non, non, je m'en ai fait. Oh là là, et là, on va mabala. Et ça pour nous balle. Ça grandit. Les machins, les machins, on est pour qui sinon, on passe tout na côté là, na côté. Et les autres étaient tellement vraiment ngamu na za victime na meki yango. Oh ya ba so de na. Lesi yeyo azo bongisa le poso. La produit côté dans légalement dans magasin et zo sala na laboratoire mondele awa na poto zo te dans légalement je pense que au moni de les ba rayon ils ont le moko et ça naturellement ils ont des produits authentiques naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Bonjour très chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Analyse sur Solo la vérité. Analyse Nabino, toujours analyser na ba musicien, na ba congolais, na ba comédien, na ba mouré bonne musique, toujours analyser na bango. Merci pour la confiance, la considération, vous êtes belé, vous êtes Bruxelles, merci, na ba bruxellois, na ba bruxelloise nyonso. Ou ba yamba biso na Bruxelles, na équipe na biso ya Solo la vérité mobimba. Gaëtan Lipamoto, sniper de Ferregola. Merci pour tout, merci beaucoup, merci. Na bandiko belé, ba yamba biso na Bruxelles, ba yamba biso bien, merci na Tigana Zureta. Paris appelle Bruxelles, Bruxelles appelle Paris. Tigana Zureta. Papa Lupango de Bruxelles na pesi mbote belé bozai belé moi otanga bakomo na bino nyonso te mais bozaki wana tozaki nanga tozaki na biso na terrain na concert na nzela merci beaucoup tozongi déjà Paris Moussale Bandi donc Moussale Bandi to bandi déjà analyse et bandi et puis fauteuil jaune semaine oyo retour avec Fox et puis bah concept belé 10 mois tout avec Mami Mich donc analyse aussi avec Mami Mich. Donc, Mahamutu et Zongi Archive, tout ça déjà n'a pas na ma hésiter te contacter Bisso si tu veux tout analyser. C'est pour nous la promotion na yo, contacter Bisso, tout ça la promotion. Les tout ça là ba oui rançon le roi de la forêt na soukanandu le 18. Na bengsta ba congolais nyonso ba mourir bonne musique. Le 18 octobre na à Paris oui rançon azana mo bangé na ndule. Tout ça na ba mourir musique nyonso ba congolais ba oui rançonique. Tukutana bino na Adidas Arena avec les rois de la forêt le 18 octobre. Sinon, somba qui billetté, s'il vous plaît, somba déjà bien pour un concert, il y a les rois de la forêt, Weranson. Tous appelez les sous-suna maître Gims. Azan a 3 dates na Paris, la Défense Arena. Azan le 19, azan le 20, azan le 21. Donc, le 21 va bien être silité, mais le 19, dans le 20, azan déjà sold out. Si nous avez placé, s'il vous plaît, place na yo, tokutana avec mon amboka, son excellence, monsieur l'ambassadeur Gims l'homme fort. Tous allez sous Junior Fataki, très bien, Junior Fataki, Mont Blanc, avec Luciana de Mingongo, soukana featuring. C'est une bande de batalité, vraiment dans la plateforme nyonso ya bakoma Junior Fataki na YouTube, na Instagram, na page Facebook. Bo s'abonner puis boyoka Mont Blanc featuring avec Luciana
Temingongo. Depuis ça, Ibino, il est les 12. Depuis ça, Ibino, soy non sombi lupangote. C'est que nous nous coûtons dans notre casate. Donc, beaucoup de maman lupango lelo avec 1000 euros, beaucoup de maman lupango avec nana takaza. Donc, lupango à 1000 euros, lupango à 2000 euros, il y a 300 euros. Bosso ma pango pour va venir il y a bana pe bandi kuna biso avec nana takaza, ma référence, ma mbutu ba contact qui en wana bosso ma pango. Nazanga monté na grand animateur parmi les grands animateurs au babinisa Congo lelo babinisa zo continuer ko binisa ba congolais et puis ba africain na ba européen a autre binisa biso na ING Arena la toti na concert VIP na Bruxelles yimta binisa biso Blaise Créateur que je dis bonjour Blaise Créateur. Bonjour Megenima à l'international. Boni santé ni olanga. Ouais, Miguel santé kitoko nangolo nzambe par la grâce de Dieu. Il me tapait ça biso paiement souffle de vie donc comment on a boy déjà nazalanga bien, nazal très bien. Na profiter na pesa ba mbote na Jésus de Nyons le padre moto yambo papa Hervé ni kaboronina na benga papa social quoi donc na pesa ba mbote na staff na yimo bimba na moni mama Silia Aigle Jaune donc mère na biso donc mama Silia Aigle Jaune na pesi bambote na pesi mbote na papa JP Mindia big manager na pesi mbote na DG Blaise Mpolo abomanga ndone gogo na pesi mbote na Viego de Fambembe na pesi mbote na ba die merci gada ba Tracy Eleza ba vena biso Gile Mavakala vena nga pichu botoko aux États-Unis ba visa ponda ba gérer ses zamba ba garçon plaisir na Kinshasa ba passer belé bazara tout autour à mokonzi en tout cas on a bossani ba Marc Bondo ba Kidiaba chauffeur à mokonzi Kidiabuki na pesi bo ba mbote en tout cas santé que ça va ça va tu aimes que avant concert à ING Arena les toujours du soir après deux concerts au petit na Bruxelles na ceux qui au cause de la message to remerciement na ba Bruxellois au ba mbibino pendant deux concerts à Keza kinde na bango kuwenza la inde ni avant comme na o ya Bruxelles to beta le 12 pour na la que après concert il y a les 7 na ING Arena na Roya alors donc comme les 7 na les 12 l'équipe donc on a yesiko on a profité on a remercié ba fan nyonso ba gaulois ba gauloises partout dans le monde ba tout ba la bonne musique batoto baiki na rendez-vous il y a les 7 juin où ezaki na ING Arena merci ndenge boyaki mobondo ndenge boyaki ko pesa biso soutien na bino ndenge botondisa ki salwana ING Arena ya kolobezate merci na bino et puis merci na ba Bruxellois ndenge boyambaki po ezaki na concert ba na Bruxelles mais tellement les pas du monde entier tout le monde qui ba délégation ba Londres ya ki loko ba ser na biso ba tutungo i mosa pembe ma tutungo imotema commanda Cousteau Kinkela bayaki wana ba déplacement salema ki belé en tout cas à Bruxelles na ebike to tikeli bango shomoko eza mo passer pour ba bossa nango donc merci na bango et puis concert VIP bongo migemoni et ba baye ba dépasser ba mbongo na bango ba 250 € ou 150 € pour na kokota na salle wana ezaki na 750 places ou 800 places. En tout cas, na pesi bon ba merci. Ndenge ba yaki ba somba ba billet na bango. Bolingo na bazanga na bona Jésus de Nias et puis bazaki pe de cité ba sepela ki na pesi bango ba mbote ba tout ba yaki na concert na biso ya les 12 o eleka ki bongo na Bruxelles o bazaki présent ba mona ki mamboleka ki o pe bazaki te internet eza bazo mona ndeni ni concert eleka ki bien. Bruxelles ba yambi yonde ni ba Bruxellois. Ouais, comme d'habitude on est déjà to ta ide na ING ba yamba ki biso bien. To yeko ya susu na salle to beta oyo ba yambi biso bien, ba yambi biso très bien, surtout ngana no côté nanga naza satisfait, ba yambi biso bien, concert l'équipe bien, to se pelisipe ba on pose la question change. Mutaye à la veste na bien, a te chaussure na ye, azope kanto ku bien za na ye, a kati pe bien na ye a koti, ko bima na ye, phase à la satisfait. Donc il bazalaki satisfait. Est-ce que yo otambula kito en fait concernant coup dans comité na quand on doit Bruxellois na siro ki nepe na ba salon de coiffure oui on peut communauté ba Bruxellois ko ba goloité ba to no ba ki concerter mais mboka Bruxelles ba mbio ba mba ki on est pressure bat nanzela ba mona ki yo
réaction parce que ça nini question na beaucoup. Et puis bon mingi yango na vraiment moni eto ke na ko eta na ba Bruxelles wana na zo kata ya tambola mingi tende na tamboli to. OK. To ko pena na 8 ans ya ko découvrir Bruxelles na tamboli to zaki na Rise Ntambo na Shafi Japan. Supreme Rise Ntambo. Bazaki na Shafi Japan to tamboli na bango pendant ba séjour na sali na visiter pena Bruxelles na tamboli na bi pena oza ya lola nde baloba ya lola. En tout cas ba yembinga bien ba massa ba fanatique ba public communauté congolais on va reproche ça qui nanzela. Bon, reproche ça arrive aussi. Oui, ça arrive au moni toza batu reproche ou critique yango mutu salaka mutu comprendre bon on a sala ki boye il faut na sala boye donc ngala zaka plus mingi na posa ya reproche wana na ba critique wana et pas ba fan et puis na bato balinga la bonne musique donc en tout cas non ba reprocher nga makambo belé meneti concert to beta oyo bon na comme na concert ndeka olobi to so no balabala Bruxelles na menga balabala Blaise faut ozalaka fidèle non ozalaka fidèle continuer kozala fidèle par pembeni ya Jésus de Nias ko changer te zalaka yo otomona wana fidélité wana et puis améliorer ce musala bakisa les sous boulot pour oza les seuls animateurs oyo le seul thème oza animateurs ozo représenter image valable il y a Jésus de Nias pour en tant qu'ancien malgré nazala baninge belé mais tellement to tambola mingi na Jésus de Nias azo te kapé image na biso alors bato bazo mona nga ba comprendre que aza moko ya animateur ya biso s'il y a un problème il faut qu'on me repese coup de pouce faut moi conseil moi remarque moi reproche il faut linga musala ndo zalaka wana zala fidèle ndengo zalaka Lucas sous banzela belé po et yango note salaka ka écoute la yo quoi donc en tout cas ba conseil na nga pena conseil na linga ngo ba sala nga ba remarque belé ya bien nga ce qu'on a sala ba oloba ya bien na zozwa o pena monique ya ba beba boka kaka ya bien pena na zozwa na tali pena o so na zuya ngo so ki pena na saleli yango iko bakisa nga pe 1+. Donc raison pour laquelle en tout cas na kutana bate belé mingi so na bina kutana bate belé pour mon makambo to le kana mokili ato sali sambla bato to ba au moins le internet c'est comme partout le kamoko sela na 12h yeba ke ko pensa na pe monde entier na 12h2 et c'est na 12h juste mais na 12h DP ou 5 minutes et pensa ni monde entier donc makambo to le kana monde bato to bazaka au courant bato to baza capter alors mutazo opportunité ya kuta ananga par rapport à les kambo moko bosongolo ceux qui sengi concert pesa nga maman direct na oyoka Nathalie ya bien azui ya mabe pe na tiki nanga na sens wana Blaise créateur différence tineza na UNG Arena na concert VIP toto za la wana na Bruxelles. Ouais bon différence et cause à la nano et makasi zake UNG Arena zaki salle moko ya munene 15,000 places et puis plein à craquer ezaka énergie na ezaka moko te émotion énergie ko gérer ezaka ndenge moko te ozo gérer 15,000 personnes ou 16,000 ozo mona donc ozo tindika souffle na kata salle moko boye faut ikoma donc na émotion nano et puis na ndenge ya spectacle pour za ba concert moko ba yaka vraiment batala bilo ni bobombeli bato ozo mona donc différence et cause alanga ponanga ezana ke ING ezaki ING auto to beta les 12 ezaki pe concert mususu donc eza de bilo ke kokanite ka biso to beta kiango mais makambo ko kokanate auto salaki na ING to za na facilité ya ko remonter les susu na concert auto to beta les 12 na Belgique donc différence ezaka ke eza ba même datité eza pe même concerté donc ben énergie eza moroté stratégie eza moroté et puis coaching eza ndenge moroté donc différence eza donc ING na autosobeta différence eza makasi po eza na concert moroté donc concept ezaki moroté donc eza des biloko différents donc moto azota la ING aota la concert autosobeta les 12 à comprendre que même batume basali makambo moroté. Très bien. UNG tozoki ba reproche na yo ba golo ba bizaki vraiment na hauteur te mais cette fois-ci peut tout le monde ba reproche exacté par rapport na yo ozo analyser ni no beti plus que UNG au salaire animation plus que UNG aussi
En fait, on s'est donné corps et âme na concert VIP pour nos reproches peut-être peut aider. Non, oui. Vous allez fatigue, non, reproche et d'Arabiso. Il y a un lobby dans un mouton non qu'à reproche. Reproche, il y a un peu ça en force. Force n'en est où t'as un reproche. Pour mon seul lingue loco. Ata basalio remarque reproche na façon nyonso to ato komi na suka. Yo reteni kaka oni ne balingi. Donc moto o ya yo ka reproche te za misende. Moto a sepela na reproche te ako avancer te. Nga reproche et poussa nga na ke liboso. Mais na ba concerne so mi balé na za ki oloter. Na za nga mo animateur na ING. Na sali o na koka ko pesa les jours là. Na joie intérim il y a 6 ou 7 animateurs au bazalate parfois ba yebite. Donc na joie rôle moko ezala facilité. So za na maîtrise te au ko gérer concert à bongote. Donc na joie rôle moko so za souffleté au ko katana pe avant concert facilité au pénaliser pour orchestre. Donc na joie rôle moko na za satisfait na concert ING. Na sala makambo oyo ezala préparé. Na sala makambo auto préparé pendant 2 ou 3 mois. Donc, na ajouta et l'autre côté, na bakisa et l'autre côté, na longola pe l'autre côté. De auto préparer qui na ING, yango na sala. Par rapport, Monica Randenge, absence ya baninga msu bazala kike. Donc, to préparer concert na baninga msu ya animateur na biso. Muna mutefara jouer rôle na ye. Et aussi contre-temps ya visa, na se retrouver nga moko fallait na sime. Donc, na sima ki, pour nanga, naza satisfait. Na lobaka ngo déjà pour moi, patron nanga za satisfait, staff mobimbe za satisfait, ba golo ba za satisfait, nga pe na za satisfait. Ba cause la satisfait, mais ceux qui ba critique ou reproche, remarque ya ça les a, faut koyoka nini ba musu ba za bo beti match bo gagner, mais entraîneur za satisfait malgré bo gagner. Vous comprenez, bo gagner na bino, mais entraîneur za satisfait par rapport ya ba technique mususu. Alors le balaba joueur naïe malgré tout gagner mais parfois ils ont un match à 5-0 pour gagner 3-0. Oui, c'est ça par exemple. Mais ngapo nanga naza satisfait où il fallait na pesa les jours là, na pesa ki yango. Très bien. Batu asepe là et puis même biloko kana ela gi bango, ya on a eliga na concert les 12. Vous comprenez? Même biloko ba yoka ikuna, ya on ka to gi na concert les 12. Vandisa. Ouais. Vandisa ça na ngwa, ça na Congo to ça na Vandisa Touti nango Kinshasa. Okay. Vandisa zumo na wana eza cri omonde baloba ke ba cri o ba repêchaka. Do eza cri moko to repêcher yango. Na te sona lobi bien. Donc to zu yango na dernière minute. Préparation esili. To beta yi concert moko na hôtel du Fleuve, eza concert mo privé. Le padre yeba cri wana te. Na moment nyoso ya préparation atika la yoka cri wana te. Aoka ba cri mususu baba chaki tembe o lingaka mingi wana lelo to suki wapi o feregola esika to kufelaka ayeba ba bloko wana ayeba ale biso to ningisaka ale biso to binisaka tokena bango chu lelo chu lelo ayeba ki ba bloko wana ayeba ki bangebu ayeba ki ba bloko wana tu mais eto yiko beta concert moko ya suka na tête du Fleuve. Siko le pas d'akutana na ngona podium mbala moko. Na bimisa ngona na podium. Na bimisa ngona na répétition mais yazala te na repango. Et to ko commence qu'on a concert, na bimisa la ngona plein concert ya tête du Fleuve. Abina yango danger. Et pas c'est pela na. Soit c'est pene loko oye ba ke le pas da c'est pene loko. Une fois yo ki boy dans ces là facile à kota abina yango danger. Après lobby nango, le padre qui poto na ba aji na ba alliance na ba varis awaka ngaka info na kisasa moma biso to tikala ipoto si sa préparation eto yeko ya nde na ye na ngosiko na poto déjà crime ko yeko ya même pas 2 semaines à 4 orchestres. OK. Et ça là ta 2 semaines te avato ya ayoki yango info ayeko ka ngosusu na ING Arena. ING Arena. Donc na uta na cri wana na kisasa eza cri ya suka on a qui ko inspirer na suka ya voyage na biso avato ya ya bena mwana suka. Mais au sentir en onde to qui non tina disque bien eza crimo etika na ba concert parce que des fois bino bo na ba cri belé animateur. Ouais. Ba cri muso mona bo la biso etika la na ba concert na ba album bimaraté. Vandisa to qui non tina générique bien etika la cri. Mais gena za na ba cri belé na sali.
mais parmi ba cri nde tout ça là ba cri ezaka provision otali ke na ba biloko ata 10 ou 12 mais na bimisi 2 ou 3 yango na servir yango bato ti na yaki poto na yebeki na ovandisa bato ti to yaki poto na yebeki ke cri oyo omoni eloko mosusu ezaka peut-être il faut komesana na eloko omoni eto betaki yo na ING na ko comprendre et ça là qui bien to boaka yango bien quand to boaka yango na concert les 12 mais le problème ezaka ke tellement bato ezaki première fois pe ba yoka yango po batikala ko yoka ngo te même na ba répétition ba yokuta na ngomba mon événement munene vous comprendre yango mon eloko pe bongaka il faut bato ba yoka ngo ba comprendre le message ezani omoni e ba yoka na ING et puis e ba yoka ngo sur na concert les 12 ba comprendre que ezapena na vandisa. Donc vandisa o na yaki nango pena po bato babina. Pepe na santé ki na balance. Ah yo mo yebisenga dans la balance ya concert les 12 que Blaise na mona vandisa oyo. Même trésor pembele alobai na ngango le mbata. Trésor pembele le mbata bena pesimbo. Alobai na ngango bisenga Blaise motema Saralea. Mama Saralea motema trésor pembele. Pesimbo trésor pembele. Abisenga na balance abi Blaise na mona mulimo vandisa o lelo nde biso to vanda. Na CV en tout cas na yaki nango pena po vanda. Donc il a assuré bato yangonde to même na générique bat ba binango bat ba binango po eza bien trésor pembele na une fois de plus na pesi mota yamba bien ouais. Et puis na pesi maître serpent maître serpent Fabrice serpent na pesi mbote donc ouais autre biso na Johannesburg na Yannick Kini a Rombox na pesi mbote belé Yannick Kini a millionnaire donc voilà na biso plus créé mais Vandisa banani ba vondisa ba mère to ba père ba vondisa bon question c'est le message d'une créole question Harry Longo dollar canadien Harry Longo dollar canadien na osepela nango vandisa zaka bato tout bazana mulimo hotel matelema bato bazaka ba agité mona bato bazaka na ba agitation bato bazaka lesté milimo na bango ezala ka lesté même na makamba bato umona ka mutasali loko ne moya bien yeah oyi bato ba nyonga ka wana bato do vandisa peneza message mona bato ba nyonga kana na ba avantage ya baninga na ba récite baninga pa fande miga vandisa entreprise pour ils société mondo vandisa société na oboy cop no boy pa feza bato msope ba nyonga ka chaque jour ce que fa ba vandisa milimo na bango pose ba vanda aya do vandisa zelo ka mulimo nyonso ya kotelema to boa kana fulu bato to bana mulimo agitation na fulu bavanda kovanda eza synonyme moko ya mutu foza na poser monde na vandi bo na poser o poser nga ba question na plateau naza poser nazo sola no poser pona na esprit ya kovanda so monde bato tu bazana mulimo ko telema telemo monde na plateau olalo ba makamu na ye aka ko finga baninga ye kutu o tale pe na kati bo tono vide musala te crité eloko malunga te mais aka na plateau agitation koboya ka bato ba osa musala koboya ka bato ba marqué bato nande bana ba jara ba milimo ko telema yango nde na hotelemela nasi bango to vanda mige kangama mna bisuyo bato ba ko bina eloko yo na code 16 ibna code 16 mige to sala ki ngo bato ba bina OK na sepeli nde bato ba comment comprendre moni eloko to faut bato ba zola ngota bato ba comprendre ki po bilom su ya malembe biso ce que toi bateau toi kambango te toi malembe et puis bato ba comprendre mais merci na bato tout bayambi yango merci na ba gauloise merci na ba consommateur nyonso ya la bonne musique boye bake Blaise créateur animateur na bino ne na vandiawa na opesa da message que biloko tozo bimisela bino d'ici la poto obeta to bimisela biloko mo ya mabe mige tocha eza dégénérique ya mabe deux génériques avant to bimisela album. OK tocha deux génériques ya mabe parce qu'on a deux génériques wana ngana obe yango Paul de la mort na be yango combacage mige to boki 7 animateurs ou 6 animateurs na deux génériques wana ba animateur na biso presque tout orchestre le padre a biso tout en valeur moto ko boka créer moninga ti moto ezate ke ngana na créer bazo créer moninga ba pesio non moto na moto boaka cri na yo ezate ke ngana ozela yeso ka kokite na zo cri na ye non oye na cri na yo batiki le espace boaka Blaise oye na cri na yo boaka Kingani oye na cri na yo boaka yango na obenga ngo kombakage tozo yoka na ba solo ya mibali na animation
mutu na mutu bimisa oye kola na vie mutu na mutu soko za talako bimisa ki atalako na yo nyonso oyo ye kola ba force wana bimisa ngo na kata générique po bon moni générique ko beta muna mutu azo polisa mayo azo pesa mutoki ako pesa de quoi za capable retour ezala sko na bafle retour ezala pas ba fan na biso poto na ba fan mo baza trop exigeant tout ça na ba fan mo aussi ça ne va pas ba bomba sentiment na bango te to na ba fan moko balinga toujours récite ya moni biso atanke ba animateur na bango toujours travailler en collaboration na Jésus de Nuance les padres na coaching ya yemo les padres migi to beti ya générique moko nde na bengo komba ka joana eza bena komba ya kaji ya mabe mutu na mutu sko fo loko bimisa mutu sko po bimisa mutu eza pona ba ventilité eza na ba jeter zaka na musala mais nga na assurer ba to côté nanga Blaise Créateur na pesa le meilleur na pesa ba to de quoi je suis capable pour ba comprendre que to boire cet animateur mais mutu na mutu aroya. Mais pour na bato ba trita ko mutakisi mutema mabe olingi baninga ba évoluer te peme na feregola o chaka ba master mshri ba animateur ba kal oza muto trikara ba master obogela ba master ba maladi ba mbriema ba compréhension comme ça yo analyse sur ça na mambo tout ba kanisa sur yo za mutu malamu te oza mabe olingo profiter na jet set yo moko alors ba master ba animateur basé belé ils ont des réseaux chabakal partout hein habité réponse ni encore répondre bato ba analyser bon sur yo bon bato ba analyser ka makambo wana j'espère na comprendre ka eza nango baloba makambo pa fa ba éviter eza bato ba yoka masola balabala ayoki neka masola balabala aye nango una réseaux sociaux aye nango una télévision c'est ça na oka makambo ngo trop na sina loba déjà na otika la ko répondre sur makambo te pour migo moni likambo suzo loba maloba matro ozo ape na TV ba poser question ozo répondre trop on dirait ils ont pas en plaire na sina loba ki yango na beta na orchestre ya munene ko beta na orchestre ya jet set peme na les padres salis 10 ans sans trahison. Ah you say 10 ans sans trahison. OK. Toujours fidèle, toujours Moumbo Moussala, toujours parmi les premiers, toujours orchestre ceux na posa yelo ko songolo na zarawana et puis nazo défendre animation na pasi na bisengo tozo ate na zarawana. Pourquoi comme ce era ko buka nazo mériter na buka pour nazara pembe na papa na pasi na bisengo bat bazo critiquer biso bazo finga biso bino baloko bino boy bobi makate bino boy to vanda akawana to yebi mutuni to zana yi to yebi lelo to za lobby na biso to yeba yeke koma boy po to yebi les padres c'est qui bato bazaki un peu pressé ba comprendre qui est ferry bato bazaki pressé ba comprendre qui lobby na biso te équipe autour moni biso to zana les padres to ça ba tourner to comprendre qui est les padres to comprendre qui lobby na biso zaki nini to linga ki les padres na fraternité to linga ki les padres pour na pototé to linga ki les padres pour na ba bien matériel te to linga ki les padres pour na kutu unité to linga ki les padres pour na musala te mato chaki da esprit ya musala na mutu mige ya onde sko mutu persévérance wana na patience wana ya ngo mutu pesi biso ba récite to za na ngolelo to komi ko ya ba voyage ba le retour tozo buka o tolonaki na mabanga te tolonaki na zelo ngo pe ya bien ya pete na bato bayaka koloba Blaise boy na sina loba yango na koyaka lesu na télévision te pona bana ko pesa explication ngai boy non ozo comprendre mingi ngai ozo orchestre bato ya munene na loba yango déjà motema o le padre zaka nango a partager yango na biso to ala kisa biso to bolingo na kati orchestre na sina loba yango akolinga jamais avandi boye azomona ke mission moko ko yiko apporter un plus na kati groupe na biso ou yo Blaise Créateur ozo ya po onu via baninga ozo ya po kase baninga akosepela langa tata muke même ata suspension na ozo makambo na orchestre na biso ezakate so moni mutu mwa yena TV akimia baningo babilo mwa boy seke yenda za faible yeni mutaza mabe ou bien kokina ye discipline te akokina ba règlement d'ordre intérieur orchestre te akokina ye parfois non batebele basala makambo na berer lelo ekuta bango o lesiko o comprendre que erreur na ngai moko moto conduire nga na babiloko te ma Blaise Créateur azalaka wana azana ye wana bato tu bakoma oluka kaka ko ya ko diembela na komba Blaise nga pe na baki c'est fini pour vous
na koyaka su na TVT na répondaka makambo na bino olingo vanda pembe na papa Hervé zalaka discipliné zala bosser linga musala na ye linga pena ye ya vrai ponga na linga le padre ya vrai mige monde na vandia na yoka trop bato balobaka trop masolo siko na mona ngo bala o vienanga a considéranga ngamu na yebiango place au papa Hervé changa na motema ngaka muna yebiango siko tellement na yebi place au le padre a considéranga mingi na droit ya koyoka makamba balabala te makamba balabala na koyoka ka ya malamu ya mabe na otika lo yoka te vous comprenez olingo za la pemena le padre linga le padre na motema linga ya flatterie te linga epena ya vrai nde ba biso to linga kai po biso to supporta na mabe na malamu po musique ya na caprice caprice à musique sous na maîtrise de migi ou ça n'importe quoi musique ça na caprice mo soki comprendre musique qui ou ça n'importe quoi ndenge ba te bele ba sala ba n'importe quoi biso to vers na musique mingi nga je gagne ma vie ici na ibi caprice à musique na comprendre yango puis et komelanga pe ya trop tellement na ibi ke za boulot na nga nazala ka wana yango moti lo na za boy bat musu caprice à musique akokane caprice à musique ti meme en erreur a CD et meme pe na ba n'importe quoi na télévision ko ke bimisa baninga mabe na baki please jamais na TV na lobela likamo animateur songolo olongwa na ndenge na yo yaka ko misambela na ndenge na yo osala ba bêtise na ndenge na yo yaka ko misambela na ndenge na yo nazara te lokwa naka ko defu ko yaka ko ba jijanga pona ba erreur na bino non biso to amikolo to tabanda kuna biso to ako sa musala mais ndeni souvent la oyamba ba master bien na kata orchestre mais tant beaucoup ma travailler a eu confiance il y a patron na bino les padres Ferregola et puis maman yum to premier anniversaire na et ça na bi que on dirait comme il a souvent on le belo comme ya bien on dirait comme il a souvent et ça rapporte na yo pour changer de comportement il y a un peu on a mais que on le belo comme ya bien dès le début ça qui a métier yambi mutu aux autres PC ba ligné aux autres travailler na mais après sur j'ai confiance il y a mon condi yo a comme mon anniversaire a comme to na lismo boy comme ba guerre d'esprit la vie c'est comme ça mo ki le salama na ngoka bongo mais que mo ki le salama bongo yipo sana bate bele ba ya faire yo aluka pena nzela o PCP makambo e azu makambo akomso anniversaire nga sikoyo nazaka na orchestre na biso na représentaka kaka animation na Jésus de Nias tellement na kompe da ancien na kata groupe batutu e ba yaka bakutanga na yamba bango et puis na continue ko yamba bango so monde to travailler na ba répétition na sepo monaka pona ba frère na biso mususu pona ka kolakisa ba répertoire boyete nga na côté la bate belé na animation ba chef na nga ba yebi na idara bato belé mais et comment ba mususu pena ba ya na esprit pena ki aluka pe ayeba et ramone ka comprendre et après aboti ba mapapa wana to mais en musique il faut qu'on s'attendre na ba makamunyo surtout na musique il faut ko yeba to zaka ba collègue ya musala to zaka ba vrais amis te to zaka ba bons amis te to zaka ba vrais amis te to zaka ba collègue ka ya musala po muto asalo mabeza ka muto ka bozaka nai nga na compagnie loko moko Chancel Mbemba loba na nga yango 2010 Chancel Mbemba l'international nzamba ndambo aloba na Chancel Mbemba aloba na nga natala aka yanga plus mingi natala ka mingi yanga nazaka na motema ko sepo mone pona bato nazaka na motema ya bolingo ya bato mais après nga ezonga te quand on le dit que bato musu baza baroya aye pour apprendre aye kola komikitisa era zo moi lumière moko boye a comme ça adversaire non donc question wana mingi eza bien na lingite na martela ngo mingi po oza mukolo toza mikolo toyebi nini tosalaka ezata ke ko sali masumu na yo oyeka na nzota Blaise non Blaise azaneka wana Blaise lelo soka za mabe mutu ali boso a opinion ye ezala Jésus de Nias soko lingi kisi keno simba kisi biso to sambela nzambe ya solo olingi gwa ke simba gwa nasina lobango mutu soka landinga a osala n'importe quoi mutu soka landinga na ba silence nanga oyo bati mususu nzamba tinda baona mokili pona recite nga nzamba tinda nga na mokili pona zalaka na recite pona ebi place na wuti na place na komi nzambe mutakomisanga awo nga moti na vanda na mimona nga boye na ebi nini nga na moni na vina nga na mama musique parce que na mona siko mutu o ya osala nga mabe na ndule te
namona sko mutu pena ye ke alalisinga kao ke alongolinga pena na place oyo namona ate yaka to sala musala apporter oyo apporter na groupe nga pe na apporter on apporter soko comme na calcul ke nde na yeboye et les faiblesses wana la akoya oki tambola tambola obebisina ba chance na onza mbatinda na mokili de yango soko yebinga ite o sala n'importe quoi blaise za mama na discipliné na jandule de patron nanga na confiance mingi pas patron nanga ke bato misusu c'est ça mais bozelanga souté na makamba ba animateur na biso ke ma collègue nanga o moko ayaki alobi pona yo na koyaka suko ba mambo na TVT olongwe ozana biso okoki olingi le pade pour le pade nde mukolo makambo migi biso tu tokoza la te faire nde faire même nga blaise na ozala te ba ozo blaise msu ya danger ko kolega nga a servir orchestre moko le pade ozala te nde biso tu tokolela to simbi mutu l'état ke ye azali papa biso tu tozala ta o cha mikona oyemba lo bango ke olongwe okei okena barumba nanga te nga bono tsika na barumba nanga toko yembela yo yemo kazana osala même na vona yo do biso te bato sala yem ta sala biso do to linga musala lokola bato tunne yo ya osala cop no boy so moni mutu mazo na TV bla 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 landela ebi omona za ana evrete. Très bien. Isaki, première partie émission d'ambition. Merci pour la confiance en considération. C'est ça. L'état tout bana deuxième partie to pesimbote na profiter la pesimbote na CG Blaise Polo. DG Blaise Polo. DG Blaise Polo. Faut que ça abomanga ndone gogo. Abomanga ndone gogo na pesimbote DG Blaise Polo big manager JP Media. JP Media. Na pesimbote baza vraiment belé. Bazo travailler na ba maître Ig Matadi avocat de Barabas. Baza belé. Accompagner biso na tourner maître Ig tisigo tozanayi. Ah ouais, basé belé ou ba savane moiti. OK, savane. Mige mokolo ke pena kini ko zana poso tambola na carte pena ya confort na ba norme nyo surtout ndo vivre na mikilia savane moiti ka. Après Oxini Lumene. Oxini Lumene les banquiers les visionnaires. Ah, les banquiers. Moni tous il a raté ba entourage artiste ba sala BRR. Après to ya ko c'est ko kitisa bango. On si longtemps bazo respecter presse par exemple biso space bozo ba image bazo honorer biso na ba concert na photo pe sabon ba merci et puis na remixer boîte ya production ba travailler na les padres na considération ba considérer presse na pesi ba mbote so ta biso na pesi mbote na chancel mbemba des médias silence quand tombe pas international congolais na pesi mbote na le vénérable grand maître l'homme à double Rolls choisi matata na pesi mbote belé na pesi mbote na ya papi matalatala matos miroir d'Angola da Costa Patron na pesi mbote na sultani de Djobu Prozon Kasireka yani kini ya Rombox yani kaenga pe na pesi mbote yani kaenga mono visible na Bruxelles na pesi mbote ya papi matalatala matos miroir d'Angola da Costa Patron na pesi mbote belé il a fait Jean-Claude Mabanzo na pesi mbote Thierry Lubadika les cavaliers solitaires Thierry Lubadika Maman Philbertine Samba, moi aussi, docteur Samba, la Pessimbote, Fabrice Massamba, Red de Mota, English Fada, la Pessimbote, na Guy Baina, colonisateur de la SAP, Montema Yama Sylvie Baina, la Pessimbote, Robi Lama, Grand Calais Amboka, Gaëtan, Lipa Moto, Sniper de Ferrego, la vraie moto, la Pessimbote, Bele Kenin Tsombo, OGFC Paris, la Pessimbote, on a bateau court remixé, bateau. Ah non, on a remercié Mingi, Junior Malaïssa. Les mystérieux, Junior Malaïssa, bon séjour on est à Paris, à Paris, Junior Malaïssa, et puis on a remercié Mingi et Doka Yembe, le grand Jogo, bon séjour on a vraiment Junior Malaïssa, les mystérieux, donc à niveau à Paris, avec moi, Toro, Junior Malaïssa, Bambote Nayo, on a passé Doka Yembe, Jogo international, un vrai Gaulois jusqu'à la mort. Ah, Azara Gaulois? Gaulois ya mabena biso et Doka Yembe, Djogo na biso, équipe nationale et puis professionnelle, je confirme. Et Doka Yembe, na moni Chancel Mbemba les demi-dié, mon espoir, na lobango, na komo na batu nyon sauté. Mais ce na moni, tout est bon pour moi. Chancel Mbemba, merci na nyoso sala raponanga, na peso bambote, na peso mbote na Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait, grand prêtre, na pesi mbote na vena tous ces mots pas ataniere bambote na yo grand frère propre
napesi mbote na Léonard de Miss Ekolon Koma mokonza plateau de 15 ans ya mama Adrien Malongo Café Noir. Napesi mbote na Chichi Mofuta London. Chichi Mofuta London loboko epesa kabakata ka yango te. Chichi Mofuta London napesi ba mbote bato bazamo belé na États-Unis na Kimimbangu napesi mbote na Hervé Makaloji Sandoz machine d'ambiance napesi sera na nga Liza Loboko motema ya mémoire Budimbu. Liza Loboko ya mama ya Liza Loboko ya papa mémoire Budimbu. Mbote na Pires Lombo na États-Unis toujours mbote na yo mbote na Junior Monzanga Junior Monzanga na Canada Junior Monzanga bambote na yo Junior bambote na merci Miguel tozo continuer yo yebika kandeza deuxième partie émission na biso photo fali na sima ya concert ya Bruxelles concert VIP à Bruxelles bato nire bato musu ba mona ngazaki mise en scène et ça y vraiment réalité que photo ya fali pezaki ba photo ya partager à artiste. Bon pona nga mo netinga ngazaki nanga na podium nazo yemba nazo boaka makambo zo lega na ba photo wana kuna ngape na yo mona ngoka après concert pour nazaki concentrer na public ya hôtel la biso comme ezaki concert ezaki ya indépendance na cadre ya indépendance mboka na biso ba artiste nyonso oyo ba sala makambo ya bien oyo nyonso benga ma artiste pour na Congo tozana ba artiste belé mais c'est impossible ya kocha ba artiste nyonso oyo bazaka na Congo ezamba passe oyo senga ki bacha ce bomona ki photo pourquoi pas aza moko ya artiste musicien congolais nga nazaka pena hypocrite te na ko répondre ba question boy po moni et arrivera kutu patron na nga za na plateau batuni likambo ya président Fali Lobiwana alobi que non c'est un congolais asala musala na bien asala boulot na bien tout et d'ailleurs pas d'azo reconnaître moto est-ce que nga Blaise naza na droit ya na TV na sala neti ke boyete non aza artiste musicien congolais so bomona ki photo na ipo baza parmi bato bazo servir mboka na biso à l'étranger basala musala na bango bien aza étranger te mais bien sûr mais tout le monde na ba jeune pe tout le monde peut bocher na Robino Mondibu mais bocher héritier te quand même. Bon pour nanga héritier bocher Fabrigas bocher héritier te bocher Duplique bocher héritier te pour nanga héritier watana be boss live bat bazongo na ndengo pa fa bato azolango te déjà nga naza na difficulté ya ko faire comprendre bato par rapport à makama ba photo wana pour nga nazali na podium en fait question ba photo to na Tracy excusez pardon bato ba gérer ki makambo ya ba photo ko afficher ba photo ya ba artiste déjà nga kuna na yebité ceux qui za ki nani ando gérango nga na podium même en ba photo tu zo le na podium nga na yebité mais exacte que ceux qui photo ya Goga moto na temberité batana be boss live président ya la team wata soki ezalaki te na ndimite ki nga kuna ebite soki ezalaki te nga pena na ebite ponga za na podium na ota la public yo muto banota la concert yo pe ozu masolo balabala bien au mona ki ezalaki te pona ko confirmer likamba bongo te sana yeba après concert et ambiance ya kinga za ya cheval du fois bon nga pe difficile qui na bar des fois na zo na salle des fois na ki nga pe bela difficile ya ko gérer que photo ya Goga ezalaki te en tout cas na yebite te mais ezalaki te c'est nga pena na yebite soki ezalaki te en tout cas na yebite difficile ya ko gérer bato mais bato fo ba bango déjà bandaka la ba sala ngo polémique te po yemo d'aller pas dans le bac entre biso na bango problème ezala raté c'est la famille na sina le bon dans la émission belé nga atanke le temps que Jésus de Niance atraîna ko lobana biso te ke biso na président de Watanabe ou na la team tozaka na problème mokolo moko te au mona nga na TV na ya una lobalika moko ya mabe po héritier Watanabe ou pour la team na kotikala ko sala ngote ceux qui patron na biso alobi na biso na eloko bongo te et dans les pas dans le na eloko mo ya bongo te à chaque fois lo bango ke azaka na problème te tozaka na problème na bango te courage ninga na oya ko zapo pa fona lo mabe héritier Watanabe na télévision c'est impossible basa na polémique te nga c'est difficile à gérer na yebake photo ya mais tout le monde a un ministère la timba tout à président na bino en tout cas nga bozela nga ngote nga pena na yaka na TVT pona ko tout ba patron baninga na otika lo sala ngote nga Blaise bozela ngote po na lo bango déjà au moins que batindanga so batindi na bango ngate na droite fona ko lobela ba krina nga ba voandisa ba lelo na ko lobela makam na biso ba concert na biso ba projet na biso nde to beta le 2 août to beta na Kolwezi
to beta na kolwezi o do soka to utika kapoto kite boton na okoma fona ko lobela kutu makambo ba Eva na biso to na studio na nzembo patron nga Jésus de Lien sa pesa nzembo na album Blaise Créateur yemba na imbeli vela nga Dade Mwanza boss Dade Mwanza na imbeli mamba ko loba yango wana donc mukolo moko te migi omona nga Blaise na TV na banda ko finga ba leader baninga soki omoninga na ye ko loba seke pena na moni pena na ba preuve po mo pe musique ezalaka kisango te patron na biso tozo mériter to protéger kai ya ko ya na TV te pa loba po mukolo moko te bo mona na TV loba faire akala le padre ya lelo bo mona na TV ya répondre muto sala ngote et pas le bango déjà qui a bon wana déjà donc ndenga changea wana maka muto akala bo bosa comme ye moko bimaka te na TV aya ko take bato mukolo moko te bo mona nga Blaise na TV pona take bato au moins que tout le monde vient que et qui pena to na droit ko ya ko ça la défense to ya pona défense mais makamwana so bat musu basala yango eza ko engager bango meneti nga et puis patron na biso lo ba ke so bo le kana TV bo lo belami makamna biso bo sala promotion na bino ya orchestre na biso que non ko ya ko lo ba makambo bato ya ko apporter lenga faire et lokoti potinga faire gola na koma boy na koma pona mungongo na ngana savoir faire donc tangwana izate. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Tout non parce que ça va analyse au bandeko ba sala il paraît que ba musbol ba les padres beti ba venir winge 12 jibina wira ba moni photo te mais ba bosani ba ati ba photo te mais betaki musique ya winge quand même yo mona ki photo ya winge 4x4 te ouais moni ba yebiti asaki bina affiche ba chaki affiche ya winge 4x4 tout terrain. OK ezalaki wana ba analyse. Ouais. Ayembi kutuna banzembo na bango. Ouais, ayembi banzembo. Ayembi banzembo ba ve bailo. Bon après quoi c'est batuni bato ba artiste ou ba photo na bango défilé parce que baza pe belé bato ba sala reunion à rumba bato abeta style ya rumba baza vraiment belé ils na bulo mabete ils na ninga mabete ke ba ti ba photo bato musuté. Bon, en tout cas, il y a un avis que c'est difficile à gérer ma cambona. En tout cas, on a plus mis na podium. Message non ça ka ba tout ça qui oui, ça les maki yango ça les maki. Parfois, oui, ndenge ba artiste bo mona ki na ba photo. Na ndimité ekoza la eko maloko asije non. Nesinga na zo ba teke ba photo ba tumsu ezaki te na ibi na ngate. En tout cas, ba zo na bango na ndenga mabete. Nga kuna omona na ba réseaux sociaux ndenge ba tumsu pe bazalaki, mais ba na bango ba komi ko interpréter na ndenge mosiko ya mabe.
ozomona donc photo ya bato mosusu eza te oui photo ya bato mosusu surtout côté photo ya Fali bato ya Fali balobaki bodiembeli actualité fallait bocha photo ya Fali po simba bon yango te na yeli bocha kité tout ça bon ils ba analyse ko ngolo bazo analyser makambo ba congolais so bani kolanda ngo surtout na TV boye obeta na ba mabako makambo sunga na landa na ngango te za na ngoti na te donc na bato bazalaki mais bato mosusu bazo interpréter comme mabe bato yozo ba ke bazalaki te mosusu bazo interpréter comme mabe ce que faki ko sani donc ils ont mambo landa te ba zona bango na ndenge mabete donc ezaki conseil ya biso mais les padres a pensé qui quand même tellement ça indépendance donc et concerné moto nyonso za congolais to se référer to yebiki to zoka indépendance na biso na date na année boye na date boye tout attends que artiste congolais eza likambo ya Congo a penser na ba artiste mitu tout a immortaliser banzembo ba artiste comme yo quand tu sanga banzembo obeta azanga banzembo obeta te ba legime zaki fara beta banzembo ba sa ba Giselle Zinda bolimbisa Carole ifaka imbango mbando ganya na yonga akwaka koyembango akwaka koyemba Giselle Zinda zala nanu zone kanga bone komeshe akwaka koyemba banzembo ba Giselle akwaka koyemba banzembo ba inda kama ba nzembo zebele ba maboko pambe beta maite ba mangwer mazazu koka ko beta mais tu as pensé qu'il na ba nzembo ya ancien succès pour à se référer quand même na histoire ya mboka les ana ma bete donc ba to ba moni nyoso wana te ba moni ka kablo ka mike wana bless créateur aujourd'hui muta nzembo na sina te ka nzembo kala ah iso te ka nzembo mingi ngape na nzembo na nga juba no sanga ke bless oza na nzembo na luka mutu te na benga mutu te na força te na vanda ka bona zo appel na yebiti soki message ngo na lekisa ka na TV ndezala kaka nde ba otanga wato bana banzembo na mona ka mukomso ba benga nga pa fe na nga dade monza Blaise boni bien ve uzap oh Blaise ngana na este boni santé bien position de ba yebisi ngo za na nzembo ngasi ovina na yebisi yo sko via ngo to benga na anepi mingi penati veza trop ba faire ba nini tout no mo bela no te Blaise ba yebisi ngo za na nzembo yembeli na se vina teki na nzembo na ngati o na posa nzembo no OK alors bana ngabe na bongo ngana benga mutu te na luka mutu te na kenda kuluka te non ba no senga lelo après 2 semaines muta benga nga yemoko que Blaise ba singo za na nzembo no yembelanga très bien c'est ça programme orchestre boza sou awa bien bona moni affiche le 2 août boza na concert libanda ya Europe en tout cas programme na biso ma tozo kene pena malembe tozo pusana po biso to yaka pena ndenge to yende to zonga ezaka moi bien mingi ndebo yaki ndebo zonge crédibilité en fait donc zelo kotaki yango ko bimela de biso pena to yaka bon na moni boki ekolozi ouais ndenge to yaki ndenge to zonga mikolo ko pusana to kompena to pusana pena ba cop wana ya o ba yaki par rapport ezaka pena cop na biso te biso to yaka to sali boulot comme makole kompena nzela to kompena posa mona banat na mona posa mona Samuel Kizangila mon fils azo mankinga. Donc il faut na mona ye na comme siko na kompe ye mo so to sola pena papa tu me manques j'ai envie de te voir ngamo pena ce bébé Samuel tu me manques aussi donc na pena posa na zonga na mona famille en tout cas makoloza na nzela to kutana na ba Marka Uze Damba chef d'état major Marka Uze Damba na kutana ba ya Ilus mutu na ya Ilus na kutana ba petite sœur propre Vanessa ba Fossette na kutana ba Florence baleki na biso to kutana équipe mobimba ba sia orchestre mobimba ba masa musuba o manquer pa biso to kutana to sala boulot ensemble omoni ba Golbert akwambile sanzantaba ba Yorobo ba Chaussette ba to bazebele ba ozela biso ba masa na biso to zoya to ko sala musala to moki na suka to beta le 2 août na niveau ya Kolwezi na zoki confirmation wana na bureau et pas DG Polo abi confirmer ba to di ba comprendre que to beta concert a confirmé le 2 août na Kolwezi na Jésus de Nias Zoya ba jika na bino ba oya ba artiste na bino international ba zoya to pesa bino belengiga ya vandi sandenge zalaka à part wana to zo si ça ba finition na biso ya ba générique na biso ezo bima mige na ko pesa pena numéro mingi te po so na pesi numéro eza na single donc na ya ko masatire pamba donc na lingi pena te na za la saturé naza na posa pena na buaka bat ba yoka message na kanda ya animation naza na kanda ya animation po ali na oke nango na omona pena ke na nzamba zo faciliter nga nenga na okalisa po moni mutu so ko zo kanisa me osali ya moti
mais onga na okanisa na mabela nzamba azo poussenga et pas azo komisa ngango na okende déjà bien bat faut ba bina migi na kanda générique on a fona pesa le meilleur faut que nous ba bina mais tout ça le bon musala bien tous aussi sont d'ici là so na pesi numéro comme ba ba benga par-ci par là oyo ayebi numéro na nga benganga oyo azana mutu ayebi numéro na nga asondeye po numéro na nga ezelo ka olukate ozwango facilement o bengi Blaise Créateur pour na masolo pour semaine eza semaine anglais donc aussi sango vite fait semaine isili comme ça bato babini l'état to préparer bango siko disque oyo code 16 oyo o ba biso tutala banzembo ba massa tout bana banzembo ba Igor Lubasa ba Mati de Gaulle ba Shawal ba Ferrari ba Rizer Gola ba Mao Chechum ba ya ilus bana banzembo ba to bele bana banzembo na 4 album ba Ji Solo bana banzembo donc to aussi sango malembe merci na José de Nias nenga penser na ba petit na ye par wana tozo kitakini tozo ya bapoka meze bele na pesa mbote nanga na sina na klosena ba mbote be ba question za migi ba question za non pesa mbote bona kotsa na mbote na pesi Rita Kedi de London motema ya Miyake en tout cas Rita Kedi na pesu ba mbote place ozali na London wana na pesi mbote na Dadi Muzungu bambote na place ozali mutu nanga kati na peso bambote na pesi mbote na Théo Mbonzolo un vrai Gaulois Théo Mbonzolo bambote na yo na pesi mbote na Givenchy Banque de France motema Chiko Mbongo ya Givenchy Banque de France mwasa pembe na pesi mbote na viena nga Bestino Bilele ya bei na pesi mbote na Laskoni Mbunzale Laskoni Mbunza héritier mobile la jota la biso na pesi mbote na Rekilumbu Libaro Mike Longange mala kolongange na Turquie wana yasa kanga Turquie mala kolongange bambote na place ozali na pesi mbote na venanga Freddy Mukete bambote na yo na pesi mbote na Papi Sapo chef de ville bambote na place ozali mbote na venanga Eric Mulumba bambote na yo. Pourquoi pas Nadine Mbouili passe maman na français là Eric Ngwala bambote na yo na pesi mbote na Linda 206 fibre optique motema Alex Kudinga les pétroliers maman na Ariel bambote na place ozali mbote na ngaso pa nani Matiti restaurant chez Matiti Loboko mero alambela biso soupe bien mbote na Matiti Norbertville wana na peso bambote Demse Shai bambote na yo Linda Kenzo bambote na yo Naoli la perle rare Andrea Preston bambote na yo mbote na Sandra Ngimbi bana na yo zomona na te Sandra Ngimbi zomona na te na peso bambote muto ki kombo na ete Papisa pour chef de ville vela ngati Kasa bambote no place oza koteninga ma rigueur te liste za te vraiment nde na boye donazo beta kaka chichi mufuta London yo déjà ya kati ezalaka déjà et puis mbote na nani susa zangi Eric Nzanzu magistrat Eric Nzanzu na Kisasa vena nga savane mwati bambote no place oza petit na nga diewara biro kwe ya te champion Lupar ye mutasimba makamnanga tuna kini wana petit na nga Joseph Malanga pe déjà na biro sa zongaki Joseph Malanga mbote na yo mbote na Christiana Pemba yefana bwaka ye Christiana Pemba mwasi ya pembe mbote na yo mbote na petite sœur propre Lorette Ngalola motema ya Red Muchoko Kamani donc Bana Kolizi le 2 août les padres zapuna avec Jet c'est au grand complet concert VIP vous allez vous savourer na planète J Kolizi place de la Poste vous allez belé vous savourer avec les padres. Mege, excusez par contre, on a appelé ça Fisto Masila Gestapo. Fisto Masila Gestapo. Mobile Tembe. Yé penasu na yé copa basket na lala. Yé so apeso basket au sepeli. Joël Nse Kantekalogie, na pesi mbote na Junior beaucoup laka. Moninga na type bokana de Bruxelles, na pesi mbote na batuto à Bruxelles, boyamba kibiso. En tout cas, Edi Kanda, bambote na yo mo na Bruxelles solo, na zano na motema. Na pesi mbote na batuto, balinga Blaise Créateur vraiment.
en tout cas na yebite vient nga Freddy Mukete mbote na yo mbote na mais batuto bato musu batikali bokele biso vandisa koti bako kati s'il te plaît. Aïe mige nyema na vandisa na ye oyo mige vient nga ne chapindi plein de grâce omoni na boa qui était ne chapindi plein de grâce vient ngai Bera de presse des Amunda El Chapo maître de votre maître mige wakata libango oti Bera de presse des Amunda Blaise Fashion Lomingo mbote na yo Martes Masinde Lambane Lamba mbote na place ozali et puis vandisa papa ya mikolo tozaka kana yaluke tout ça kumani madesa kuntwala sa kumani madesa ale mige niema vandisa na biso mige obige loko atoza ina kwiti il faut bina il faut mona na Belgique ninganaki mige na baloli Bruxelles nan ngolobate naninga bat baloba na place na biso des fois donc vandisa ale faire gola pazuria papa caprice oya alingi akotie fiokolo sko ala moni Irma la Gauloise de London a Martin Likolo Nathalie Kuna na moni Lisette full option ya bina akana ndako Nathalie Kuna na moni mama présidente mama Bernice na moni kuna Karine Mokonza boyi koyoka il faut sentir Sandra Landa au sentir kuna ale faire golo pazuria papa Mathias oya lingi akotie fiokolo vondisa migeni mato vondisa faut que ba réponse à les padres mige jour wana na oboka na otala les padres na okamo dai mais vieux aza misiki mige les padres pas coller linga couleur na cri faut ka manteka vondisa mama walanga kuna kaka ale vondisa ba mama ya parito vondisa yaluke tout ça sko open fonol ba na TV migo mo kande to boka na les padres bongo omoni kama mateka o patron nga chelenga na animation en tout cas jour na koboaka elo ba vela nga trésor pembele na Yves Bonga na Terigola les padres il faut mena kolelela mokonzi soki akolinga ye moko kaka apa kolela nga mateka wana c'est très important tas ko nga na oboaka nena boaka yagola bina lukitu zoningana yeningana ezebela lukitu simple mama les padres station c'est la réponse bon na batela okay so tour na vondisa migi soka les padres pakolelinga ka mateka ba junior Kalimas ba sepeli M16 Balondo sepeli très bien Alexis Balondo sepeli et puis nani Ede Fokito sepeli merci na Jésus de Niance migo to kana vandisa ale biso to ningisaka ale biso to binisaka ale biso to yemisaka ngama ko blesse na binisaka toke na bango yo alelo chu lelo tongosa achu alelo bomana ale mutuko ki mave vondisa Micho mango to vondisa merci beaucoup bravo Blaise créateur merci pour le mandiko batali biso tani balaisima avec Sola analyse avec Miguel Nyuma.